Je me rends compte qu'on a ngaï. Vous comprenez? Oui, quand on a ngaï, peut-être qu'on a ngaï. Bonjour, on est dans un peu la maman. Et puis à son nom, maman Fido. Bonjour, on est dans un comprenez? Ngana okende na njoka teke no jako ko na ngana sakana ete na oloba ne vérité ngai na sala di vidéo nazo ko interpeller conscience ya kisinjoka à comprendre que le lobo yo soki monde na biso le lobo soki bazo lobela Congo RDC na ba journaliste bazali banda bazala na kati ya boka bazo le ba fi ya internet na ya média en ligne internet na ya télévision soki ba beba le loba koma bongo c'est kisinjoka soki ba beba le loba koma Makoma ba lesbienne, c'est qui Sinjo Randaza Aza auteur, Aza base d'ailleurs. Pour ne citer que elle, pour lui Azoya trop, pour citer que elle, qui Sinjo. Tu comprends? Qui Sinjo Ranzamba Salaire mon banité, Nzamba Kila qui Sinjo moi c'est. Pour évaluer que Nzamba Pesa et Tumbo Makasi, qui Sinjo ma belle Zatina Kimora. Moi lesbienne à Nene. Moi lesbienne à Nene. Et l'on y est au Kosa qui Sinjo. Et l'on n'y est pas ça qui Sinjo a vu pourquoi Babia Koufa. Nazo insisté que Sinjo a colloqué la plus en vérité, ou y'a vu pourquoi Babia Koufa. Il faut tika makamboyo, il faut tika. Ou y'a vu que Sinjo a tombola manique. Est-ce que là d'ailleurs manique a zaki qui sa Babia? Est-ce que là d'ailleurs qui manique a zaki qui si la Babia? Babia qui na moi si na ye confirmé na ngolo ba tutu ba yebi. Akufa pe na maboko moi si wana. Baebi mani kiazaki kosa leka ya babia kosa leka ya babia mani kelimbisa ngai mpona makambo oyo foto loba la vérité po niveau ki sinjoka ke nango lokwa lobi nanga na yeba vérité na loba la vérité ah ouais Kakebeti c'est qui a vie du public et bandit y'a mon bon amant des fois pembe Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zotalema, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Zolandama, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. yeah. Kuna gana zako ya biso beauté ba internaute nyonso o boza branché de partout na monde entier na avis du public site na bino esika bo misana kotala toujours makambo malamu oyo tomemelaka bino toujours mpona kosepesa bino alors ezanga Chantal la Manitou de la presse nde nazosolola mpona bino toyambi mpona bino Rafine Tumba. Alors Rafine Tumba c'est ma consort, avec elle tokosolola carrière na ye, avec elle tokosolola actualité na ye, et puis question nyonso oyo bino bosepoza na se biso tokotombola kaka voix pour que Rafine Tumba a répondre. Mais alors, on a signalé déjà que l'émission OESO, ça l'a déjà dans le à Istanbul, à Oueska Tuzana, Rafine Tumba. Rafine Tumba, tu peux s'y télé. Bonjour à toi, bonsoir, dans ma public, dans ma fan, au Roland Dabusso. Et je suis vraiment ravie, Nazar au CPNA, la présence de Chantal. Merci. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Rafine Tumba kaka ndenge touti ko yebisa bandeko bazotala biso parce que yo moko za na kati ya bien makambo ngo oyebi ndenge makambo ngo ekumba maka avec toi tokosolola actualité na yo tokosolola carrière na yo tokosolola vie privée na opeda tokokota te tokoki na biso mpe kokota mpo ezala ngo makambo nyonso makambo voilà. Rafine, santé ndenge nini? Ouais, santé ça va par la grâce de Dieu, naza bien, donc moi et ma famille on se porte à merveille. Voilà, c'est un peu ça, tout ça bien. Merci parce que tu es en bonne santé, nous sommes qui bien, Rafine Tumba ou Nakata Istanbul, nous sommes ça va. Il y a beaucoup de gens qui répondent à la place Manga, donc nous allons s'accompagner tout Kalaki. Nous allons s'accompagner tout Kalaki, tu es chez moi, on ne connaît pas la main, nous allons bien, nous allons santé qui toko donc tant bon.
Merci Rafine par rapport à l'arrivée en détour à la fonction avec Rafine à un hôtel Nabana, ma chambre, mon corps, mais bon. Les gens disent qui parlent vraiment prévenir que tant que je parce que je suis chez moi, je suis bien. Attends, hôtel, on peut pas place. Mais dans tel thé, vaut mieux vérifier l'information avant. Rafine Tumba, tant que tu vas vérifier l'information, mbala moka banyati yo Rafine Tumba kutu asali boye Rafine Tumba kutu na Istanbul la Congo la balabala et ça ronene ah ni pour ça maintenant on met tout misama mais on a mis tout misama le souté parce que on comprenant que ce que simba ratende balumila raté on ko simbi yangana bazolo bela on ko simbi yangana bazolo bela pour lobela ka we simba so c'est likambute ba obeta liso na hotel ole ba commission ya kutu mikolo aloba te moi malam do effacer parce que so sali likamumba mo bazui sige na kipango soute voilà kipango li soute donc yo amonika ko loba na yesu ngai aloba mais ye kana nzambe ba mini bomo nzambe moi trop. Ok, merci beaucoup Rafine Tumba na kati ya musala oyo femme au foyer tout le babomo parce que tu es dans ta autre continue ndenge kaka mama ho ezala Rafine Tumba na kati ya makambo ngo femme au foyer au généralement ndenge mais na mélange raté de 1 na linga o mélanger musala na foyer na ngate o continue na ndaku bana nga baza o moni ke makele za souté tant ba makele za makasi na minito ba otanga na continue na kati ya chambre ba revoir ba cours na bango c'est un peu ça donc il y a rien il y a mi posana c'est un peu ça moi je dis le bateau ba sala mo ba posana ka na bosana ba zora ki bango ki danger na bango ba binyongo tina ndaku nga so na kati ya ndaku ki danger et ezalate donc Nazar Rafine mère de 2 enfants moi si ya batuya na sala makambu yanga ya kati ya famille donc non loin de moi l'idée à mélanger professionnalisme na ngai métier na ngai et tout na famille non et l'on est loin ici quand je sais faire la part des choses. Merci beaucoup bandeko bozotala biso des gros bisous à toi Anita Mvulanda motema ya Alain Disachi ba mbote bele sika okotala émission Rafine Tumba na télévision aux espace na net pe aux sika na yo oleka ozo mélanger en ndenge parce que awa déjà aux en poto ozo mona kaka net Kinshasa ndenge nini tu crois qu'ici Masolo to ndenge nini mbote na Laurette Mandala DG. J'ai compris. Voilà, ok, je profite aussi de cette occasion et on fait ça Madame Laurette Mandala qui se moquait les mambo TV Sikazali et pourquoi pas Nathalie Sekaboro, je vois Christian Mosembe, ouais, Christian Mosembe, je vois Israël Mutombo, Jean-Sim Poi, Gédéon Chitumba, Yannick Mosengo, vas-y belé vraiment. Paul Béa. Non, lui c'est mon bro. Lui c'est mon bro de Paul Béa, mon réalisateur, donc c'est lui qui m'a façonné comme ça. Moi trop, donc c'est un peu ça. Nous avons aussi un peu mission qui dépend de la télévision. Donc chaque samedi, à la Disco Africa, rendez-vous sur Africa Télévision et Boujate gardera toujours air na jour d'amour. C'est présenté par Jean-Sim Poi, les catalyseurs que je salue, c'est mon frère. Oye Mouraye qui donc toujours même moral. On est ensemble, c'est ma chaîne que j'aime beaucoup, la chaîne panafricaine, donc Africa Télévision. Et son a tindi émission, na seule émission à la tindi nakin et les gars toujours la même ère, la même émission, il y en a une combat Disco Africa chaque samedi à partir à 10h. Donc si on peut seule émission, on a bien côté sa net et côté la net, on a travaillé toujours comme d'habitude. Oui, l'homme a changé. Merci beaucoup, Rafine Tumba. Si on nous a poto boye, et tu dis que au travail à Fabrikas, je ne sais pas, changer les presses et quoi arranger yo. Changer les presses et quoi arranger yo, il y a Fabrikas. Comme on est les gars, moi qui l'ont mis, charger les presses. Tu ne peux pas mettre tout na pourquoi les gars comme on a mis, parce que mon amour a une interprétation.
Chargé de presse, on attend beaucoup de fond le dictionnaire, beaucoup de Balarousse et tout, beaucoup de définitions moi ça normal pour mon tutu à elle. Maintenant il y a un bateau ya batu, on a mon tapé ça en image né, soit pas si on a mon tout cahier dessin, na soki na crayon, soki na nini na stylo à dessiner, chargé de presse. Au moins on a dessiné chargé de presse, on a ma séqué, ok là, mais je te jure. Donc on a mon tout azorango na ndengele, on a lingana au bête ça va tout m'abacoter pour dire quoi. En un mot, ils ont question qui m'a venu charger de presse il y a Fabregas. Ou yo ka bafana fani. Oh, il y a l'obstacle sous presse na bisoté. Bafana faire, il y a l'obstacle sous presse na bisoté. Donc rendement pour botika dans les nias. So venu charger de presse à fani. Pour ya Fabregas. Bafana hôtel na quoi na bango. Il y a l'obstacle sous presse na bisoté. Oh, il y a nini. Non, c'est un peu ça. Pour dire que je suis bien avec le maestro Fabregas. Nous travaillons ensemble. Avec le métier noir d'ailleurs pour toi à la studio, pour ton information. Oui. Oui. Tant que journaliste, on a vu qu'il est informé. Mais ceux qui ont l'information, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. L'artiste Fabregas à la studio. L'album Cible arrive déjà bientôt. Oui. Donc, maintenant, on CP là. Mais il savoir faire l'artiste. Mais comment est-ce que Fabregas c'est coupe à 1000 morceaux. Donc, il y a peut-être c'est pliaka. Pour ça la plaisir, on va mourir bonne musique, donc on va mourir tout pour ne pas dire c'est ma fan, on va mourir tout la bonne musique pour rendre pédale aux définitions de musique d'une manière agréable à l'oreille. Voilà l'artiste, oui, donc maintenant on CP là, mais il savoir faire l'artiste, mais comment est-ce que Fabregas c'est coupe à 1000 morceaux, donc il y a peut-être c'est pliaka. Pour ça la plaisir, on va mourir bonne musique, donc on va mourir tout pour ne pas dire c'est ma fan, on va mourir tout la bonne musique pour rendre pédale aux définitions de musique d'une manière agréable à l'oreille. Voilà l'artiste Azawana, on y surtout Azana pour ça yabaye baye, Azana pour ça babuakaye, Azana pour ça bimana disque et les maestros parce qu'il y a pas ça naye. Donc nous avons un commentaire après matin avec beaucoup de chant et tout, pour ne pas dire que Azasou n'a pas prouvé. Hein, pour ne pas dire ça, hein. Donc disons que l'artiste vraiment est venu ça naïe, alors le numéro est là, contactez-moi au plus 243 89 777 96 94, donc je reprends plus 243 89 777 96 94, donc c'est mon WhatsApp. Donc beaucoup Melinga carrément, vous êtes dans le bon. Je vais vous répondre personnellement et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour na bobi maladisque quoi. Ta les maestros zoé manzambo et mablo asika no so limité na bemakas. En tout cas, je crois vraiment et avec les téléspectateurs, avec les connexions internet, bazo mon appel mon dernier Rafin Tumbazo de la Fabregas. L'année. Ah non, c'est ma façon de parler. Attends, attention, c'est ma façon de parler. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, c'est ma façon de parler, c'est mon boulot et tout. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. D'accord, merci beaucoup, Mbote na Bana Suisse, Didier Masuki, Anita Mbote Belé. Il a généré le lindo au moment de Lausanne, de Genève, voilà, Mbote Belé. Et puis la mère Siko de Lausanne Mbote Belé, na Bosanité, na DJ, Papa Chéri, le meilleur de Switzerland, Mbote Belé et Belé de ma part, voilà. Rafin Tumba, n'a pas consommé. Il y a un monde en musique parce que moi aussi je suis ta console, mais là on a dans le domaine de théâtre, voilà, d'après ce mot de José de Londres, Amanda Feza et Orgazi, on a la Suisse, voilà. On a dans le domaine de théâtre, on a dans le domaine de musique, on n'a pas console, on a eu harmonie de musique pour tambour. Non, ça va, moi je suis à bon terme dans ma tenue surtout, on n'a pas un problème dans mon tout un problème dans mon côté, donc il m'a béca dans mon toit bandara mabé donc ce qui m'a tout mon na quoi mboka mo ayebi ka bandara fine ntumba mabé donc il sait que m'a béwana et ça y est hein mais ma charge nango parce que moi de mon côté n'a problème dans mon temps de mon côté n'a problème dans mon côté n'a problème dans mon côté n'a ça bien ma casse n'a la conscience tranquille quoi voilà merci beaucoup toujours pour sa déco vision à toi si va pangama ou de moi mamie soit du cœur de moi aussi bah gros bisous. Rafin Tumba, quand l'actualité, les deux, comment il ma vidéo de Kapisa na Manan, les Kamambo, Kumba Manan, Rafin Tumba là qui s'enjoura, surtout quand en tout cas, et je suis journaliste, je ne fais que faire mon travail.
Racine Toumala Kisinjora. Vous avez l'année. Nga na owelela nini? Na owela nini na mutu lowaye na ndenga solo pe atowela nini? Toi mais là on va owelela te. Donc moi je comprends en fait abandi bon na mutu lowaye quand je dis mutu lowaye so abina dessiner na mona ba coupa minene na mona kwanga kin 7 jours. Donc na mona forme ni na kopesa été donc na mutu lowaye na mona loni to ko welela te. Ok, donc on a vraiment un problème. Moi, je me suis dit vidéo, on a bon, ce qui elle s'est permis de raconter de trucs sur la personne, sur ma personne. Donc, il y a un bangueté, on commence à ça. Parce que aïe, pas na kate qui se joue à la benga solo. Aïe, pas na kate, aza moi si, toi za mobali. Aza ilito elle. Pour le niveau de coupa mine na la tarana mkonso suko bandi génique et quoi. Ah bon? Ati ka koko sa ba tous les fêtes ko mikata ka ba coiffe soki nini ko chaka mindelu na mitu mobimba ko dessiner et commissaire mobali banda mokile banda ti mokile ko kufa et zalaka wana na mutu na enda kanisa kaza mobali ya ba viete ala na ndio tabenga ke bien njoka même ba seka kete. Le mal c'est quoi? Ba tu balingi vérité te. Batu balingi lisusu vérité te na pesi bote la Christ mano comme tola na ngai quand ndenga lo ba vérité swaka batu balingi vérité te récemment awa de WhatsApp de Messenger à Messenger to mona histoire mo boya ba fille à internet et tout ba mi benga rapé ba journaliste ja ba audio na bango ebimi ya ki lesbienne. Moi, je ne suis pas là à Obama, les lesbiennes, ma banga. Mais tu t'es impliqué dans la carte pourquoi les Rafine Toumba? Non, Ezwingaï, parce que je fais le même travail que eux. Vous comprenez? Parce que ça, le métier, moi, n'a posé à vie nangaï. Pendant que nous avons la vidéo, nous avons posé à vie nangaï, nous avons expliqué, que nous avons comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vrai. Parce que, et ça, n'a pas si. Nous avons expliqué que nous avons comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vrai parce que et ça n'a pas si donc nous avons commis ça ma musique je trouvais que musicé outil musica et outil de la Kisinjora elle est mais je te dis elle est parmi bateau yo ba détruire génération il y a télévision il y a internet il y a mboka la bisu RDC Congo tout le bateau poigné. Nous sommes tous la vérité des ossois. Nous sommes tous la vérité des ossois. Les gens ont sorti babi à Koufa. Les gens ont sorti la vérité qui s'injure. Et puis, personne, artiste n'a personne, artiste n'a biso babi à Chokoro. Les gens sont babi à Koufa qui s'injure. Et puis, oh, il y a un peu de choses à finir au négatif. Est-ce que Kissinger a bien d'abord alors que Nabi va secret. La poison, alors que Nabi va secret, c'est que Nabi va secret. Ah bon? Pognon surtout ya lobi shongai na landi ba émission na batindelinga lobi ke de poster. Alors que le moya solote. Nyo surtout lobi ga lokuta. Et là nyo so boya Rafine Toumba, yo sa lesbienne. Ce que son amona lesbienne non que no boya mo boya. Qui lesbienne les a fait pour nous soutenir. Nzamba memela biso masumu nyonso na ekuluso soki eza lisumu basike na ngoka pardon pankolosi c'est qui ta lui abondima limbisi masumu to limbisi masumu te ngana babiki sinjora libanga te na lobi na ye ke ki sinjora fotika makambo yo lelo oyo soki bato bazonyo kwa na monde à presse ba fille ebele ba baby na monde internet na monde à télévision c'est toi qui sinjora parce que ngana yebi basi oyo tombola. Tu affirmes ça. Non. Tu sais, ne peut dévoiler les secrets que Moutou a yebi. Maman, na yebi si. Ozana kati masolo ya mo yebi. Ya mo na yebi si. Yebi papa Chris Mano kabambo te belis ka utala biso. Ba musha pe bazanga ate. Mako micha na kati nomba ba musha. Na micha mo. Balo ba les mire ont des oreilles, non? Zanan. Na micha ta mire. Zanan. O micha na kati ba musha. C'est-à-dire tant bango bazo bimana ba fille yoko zawana de façon que au sein de la banquette na yo tout le monde a gâté dans le documentaire sans lui au sein comment enquête sur oui non la question tu as beaucoup de temps à répondre tant que ça l'enquête il faut au milieu de ça au consacrer aux soldats il faut la tenue la question na yo la réponse na ngai oui to déplacer débat to songa normal to songa la sujet.
otuninga faire ya ngai na njora problème nini Problème njora c'est nangina penge kutu vie na kotala buzoba njora aza koko na ngai age moko na koko na ngai comprendre oui koko na ngai penza ya koko na ngai po njora ndenge aza mokolo mama ya biso pe asonda mama filo njora mokolo na ye comprendre nga na okende na njora te ke no genre koko na nga nasaka na ye te naoloba nde vérité ngai nasalaki video nazokointerpele conscience ya kisi njora a comprendre que lelo oyo soki monde na biso lelo soki bazolobela Congo RDC na bajournaliste bazala libanda bazala na kati ya mboka bazoloba bafille ya internet na ya média en ligne internet na ya télévision soki babeba lelo bakoma bongo c'est kisi njora soki babeba lelo bakoma bongo bakoma ba lesbienne c'est kisi njora ndaza aza auteur aza base na yango pour ne citer que elle pour lui azoya trop pour citer que elle kisi njora tu comprends kisi njora nzamba sala ye mobali te nzamba kela kisi njora mwasi po evande ke nzamba pesa ye tungwa makasi kisi njora mabele eza tina kingo a oya lesbienne na ndeni oya lesbienne na ndeni elo nyezo kosa kisi njora elo nini ekosa kisi njora yebi pourquoi babi akufa nazo insiste kisi njora koluka te na bimisa ba vérité oyebi pourquoi babi akufa il faut tika makambo yo il faut tika oyebi ke kisi njora atombola manike manike azalaki kisi ya babia manike azalaki kisi ya babia babiaki na mwasi na ye confirme na ngolo batutu bayebi akufa pe na maboko ya mwasi wana batutu bayebi manike azalaki kosaleka ya babia kosaleka ya babia manike limbisa ngai mpona makambo oyo fo toloba ba vérité mpo niveau kisi njora ke nango lokwa lobi na ngai nayebi ba vérité na loba ba vérité ok vérité kaka wana oposa manike balembola ye pa kisi njora or yaza kisi yazalaki makasi ya babia ye mwasi akosimba ye te obebisa mikila comprendre ye mwasi jamai akotombola ye soza jo okotombola mère mais soza mère jamai okotombola mère chez babi ezalaki bongo makambo tu ya babi ezalaki na nzoto manike so lelo omoni manike akoma ndenge akoma wana c'est kisi njora kisi njora yo yebisa biso kaisa bambili agendai boluka kaka naloba bozoluka kaka naloba nayebisi yo manike ayeba ye moko ayebisa mpe njora keba osala makambo na ndeko na mobali babia osala makambo na ndeko na mobali babia oyebi ke ngai jamai okotombola ngai ngaso jo mosusu ayo tombola ngai c'est bon pouvoir na biso ekende chez babia mais mère jamai okotombola ngai kisi njora mela biloko amelaka wana na butu alekana tombola mère ya babia pe asonam lelo babia soka chola lelo babia so tolona babia lelo so lelo oyoyo manike akoma ndenge akoma wana c'est kisi njora bomona manike na registre na ndenge asolo mpenza bomona manike na registre bikile beba po kisi njora tombola manike alembola ye so ezalaki njo moto ayaki otombola manike c'est bon po eskizinga na terme po nga loba bajo nde batombola bamomi comprendre oyebi nzotomboli momi na okenda tozaka na kaka sujet wana mais parce que balobi ke yo moko bamona yo déjà kisi njora alobi ezaka propos na ye moi je fais que faire mon travail alobi ke ye poko azala wana BBC moko boya bakisaki kombo moko azotombola atani soki katoko soki Nadia Katoko voilà yo alobi ke ye azala wana kasi confirmer na bato baotala yo obetanga na bajo to obetanga na bamomi zela non un message mono ya bien mpona soki Nadia Katoko soki nani nayebi te motu oyo afonde wana po afonde mpenza motu na ye mobimba asali mpe asheri moko ya mobimba mare moko ejan kake akotombola ngai kisi njora buka délivrance bafani na ngai ezala te etikala kozala te bozala bino pio bozala bino pepele po ni tano na mama enji na mama meisani seke nasala anini nga jo nde moto akotombola ngai nga bajoka nde batombola ngai
dans ça vrai Joe penza que non mère na bina bota yo mobimba non radio la fini ngana ajo et tout en appel na Joe penza de mutoro ya normal otombolinga mère otombolanga te et si baté na bikila la ngai pesa la bongo mère jamais otombola ngai njoka oloba wana po aye pa na ngapa tombolanga na longwa oh na expliquer na mi njoka yo otombolanga te na ndenga solo pe na tactique age njoka yo otombolanga te ngolo ngona makambo toni Poussé à Ebanarate, Aza Mobali, toi à Moisi, Aza musicien, genre à toi à porte-parole. Au moins, il y a mon pèse à bien, Milo Kabab, il y a des pèses à mon tout palpite. Milo Kabab, il y a et Pungi sa bango mitou. Bango tout par la mitoute. Genre à la mitoute, ne connaît personne à l'écart, comprenez? Bien maniqué. Moutou est comme un bataliqué. Moutou est comme un batala, ma formule la kati, donc tant bakanga, ils ont resté mobimaté. Et zo qui t'en génération en génération, ma ramboise belé to sonula. To kota tina mwana mani ya maniqué, babia. Prince babia. To kota tina mwana kisinjora. Oya kota ya mwasi wana. Masolo e belé ko kisinjora bila bi makamuti. Seke na yebi penza. Seke na yebi penza nga na osenga kaka na zo interpeller yo, zongi sa conscience na ona place zonga mwasi. Luko se positionner aux musiciens, aux porte-parole, aux anani. Kende koyambola tango ezanani. Kende koyambola tango ezanani. Tika kotanga kangai. Sozo lukana peso makamu. Ma peso makamu te mena dévoiler na miso ba. Ma to comprendre qui est qui sinjora oyo baye bakate. Yo kosa batolela babia. Yo le kababia. Yo na manike ko le kababia. Makam nazolo ba oyo. Viena ngai pauvre musique. Eh bien ngo. Viens dans Willy Moucheni, il m'a camboy. Viens dans Acte de Triomphe, il m'a camboy. Serge Ntumba, n'en parlons même pas, il m'a solo n'engagé. Hein? Tout le bandengeni. En plus, on peut à Istanbul, on peut à Turquie. On a tout à l'ONG. Bando, tambola, ba mouvement, on s'auto tambolo, ça la porte-parole. À part RAF 4, on a ba sombela. Ba somba, on paie la $1000. À part RAF 4, on a besoin visa ya wapi. Okenda Brazzaville na mbongo na omoko. Brazzaville poka tsaka mai wana ba na 5 ba okatisa. Yo ke na mbongo na omoko. Tika kolota ka. Yo ne mozama mutu fo ba chelo maboko ba sambelelo makasi yo yambola. Yo fo yambola mabe. Tala ndenge Sandra Lina ba bota koma. Totika ko totika ba na ba bebisa ba verité mususu wa. Il y a pas de problème, mais c'est ton micro. Joël Koufle à Istanbul, Turquie, les Amakamu. Mania la bière de luxe. Istanbul, les Amakamu. Istanbul, les Amakamu. Turquie, les Mboka Yabaya. Makenda, Kenda, Bauta, Bazala, Zala, Istanbul, Mende. Turquie, les Masolo. Turquie, les Mobimba ya moto. Yoko ya Turquie na loenge. Au comparant mon ami. Nzora yona zelo visa ya Turquie. Molala te bandoku misanga butumoy. Molala suta. Molala te. Voilà, na profiter pour pesa pe mote respect na grave na kulutu na biso Eric Mandala ba mbote belé et c'est capota l'émission pourquoi pas na Ludovic le roi Manitou ba mbote belé en tout cas et c'est ka ba kota la émission sans oublier si va pas maman ou de moi les tongo mami soit me dédé dans des motés ma voilà Rafin tozo pousa na suka siko guerre on ndenge za boyi ozo kanza ko sisa mo tozo kanza ko sa longue populaire na embisio yeta kakani munoko na ete na kokanga munoko na ngati to ebali ba vérité bi mama kasi na embisi nga na tunye ka question Raisa Bambili akenda wapi na yebi Raisa Bambili te Sandra Lina babota kenda wapi tala lelo mani kende ngako yo choli sabaliati tala makambo lo beze bele ani batela na batela pe makambo na ye bonga na yebi kati na ye na ko kotise maboko na libunda bibisi michoko ah bon na yebi kati na ye mobimba na yebi muchoko na muchoko eza libunde kombo na mo mais tu n'as pas la propos en tout cas des gros bisous à toi des grosses mousseaux puis ou bien petit naï pourquoi pas la papi qui est de ngamoko nakolanda ba propos vidéo wana je crois ba ndeko baso ils sont d'accord avec moi parce que nous no satali na yango alors que bango te ba commissaire aux journalistes Rafin Tumba les nous allons quand même reconnaissance na mutu o a sali que
oyebana quand même dans le monde entier la fille. Bonjour. Oui. Et on a micro, caméra et tout, on peut babattre, on peut se mon allons. D'autres. Ye tawana zake lokote, tawana ke lokote, tawana arote pate palokwa mungi, oluka ndeni bako sala, ndeni bako fula, ndenge ni. Joa kopeta masona ngate, nana kati de mobimba na liboko. Mais c'est quoi dans le lobby? Il y a le lobby qui a bien. Il y a le lobby qui a bien. C'est comme ça où la ligne. Et là on est pas tamanasé. Na bandeli yango pour nous répéter les soutes. Nazali pour interpeller conscience ni Njora. Ouais. Nazali pour ça Njora zonga motu. Njora atika qui les ibienne. Pour yende azan à hauteur, il y a destruction, il y a ma fille et belé na monde média. Ok. Njora bebisi bana batu et belé. Nasenga kia ke luka basali ya nzambe ayambola masumu basambela pona ye mais na moni ki ezalaki na insulte na mato ya Njora si bo moni asalenga ba émission asalenga ba vidéo et tout et consort na bien na mutabadi ma belle je pense qu'il y a un solution. Merci à toi Ibra Watt diamant noir na pesi ma mote belé au savana. Alors, Tolobi, tu tiens une pause parce que tu as suite na Rafine Toumba. Ah, bah tu n'as pas repéré sa pote. Il n'y a pas de problème. Ibra Watt, diamant noir, na pesi ma mote belé au savana. Alors, Tolobi, tu tiens une pause parce que tu as suite na Rafine Toumba. Ah, bah tu n'as pas repéré sa pote. Il n'y a pas de problème, on permet pour te courir derrière le temps, pour te faire le temps militaire, pour que la deuxième version. Il y a émission à Bisso, voilà, la film ne peut pas notre combinaison. Merci beaucoup à toi Chantal Manitou d'être passé chez moi à la maison. Je remercie aussi Bafan Nanga, Matuto Balanda Kinga. Vraiment, à propos Nanga, ceux qui n'ont déraillé, Mouké, Bandeko, Balanda, Bameka, Mouké, Limbisanga. Le problème est que nous avons toujours interpellé conscience et qui Sinjora, pourtant, on a Bekoki. Il faut y aller, mais je vois que pour d'ailleurs, et ça comme si on a poignardé. Qui Sinjora, tout le vérité, surtout que va mokili na yo. Surtout expliquer bateau yoza et zanabe mingi. Je pense comme ça à David Loutete Gaucho, David Loutete. Et je vois aussi Farah Aruna depuis Maroc, Rossi Mukenji, et Rossi les mannequins du royaume. Salutations à toi. Glody Djoubek de moi, hein, de tous les temps, de tous les jours, Glody Djoubek. Bonsoir et bonjour à toi aussi. Je vois l'homme, c'est mon cœur. Christine Avocat, salutations à toi mon papa, je t'aime beaucoup, bisous mon amour. Et voilà, je vous aime aussi, j'aime mes enfants, Angie Meissan, les amis de Rafine Toumba sur WhatsApp, le fan de Rafine Toumba sur WhatsApp, sur Facebook. Bisous, un grand merci à toi Ibra. Un grand merci beaucoup à toi Ibra et tu es là parmi nous, ça m'a fait énormément plaisir. Un grand merci à Yala, Yala, un grand frère propre, monté ma bateau à Anita. Bisous, je vous aime beaucoup et Claude Zola, Francis Vita, Jimmy, le cordon, des amis de Rafine Toumba sur WhatsApp, je vous amour. Istanbul, Boza, Kimia, jamais ma finga Turquie, donc on est ensemble, voilà, merci na binone sobozalaki na vie du public na pesibino vraiment merci na temps de vidéo disponibilité en tout cas ma réponse ma question ezalaki anga ma réponse ezalaki ya Rafine Toumba ou ezalaki invité nanga lelo elle c'est ma consort na yebi depuis longtemps je peux pas faire la complaisance na place à Moussala donc les akaka bongo to kumba makaka bongo po yepi cho akuyambanga kunyatanga ba o ya yebi voilà pour que tout se fait ça vino mbote na vino nyonso bozota la biso de partout en tout cas et ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup Thérèse Mvoitou bah gros bisous aux akana motema vino nyonso en tout cas na linga vino mingi merci na bandeko nyonso bota la émission numéro na biso zawana